Offre spéciale à tous les diasporas. Vous habitez l'Europe ou l'Amérique, vous voulez organiser une fête à Kinshasa, une conférence, vous avez un DI à Kinshasa, plus question de vous inquiéter. Congo Millennium a mis à votre disposition un service de reportage bien équipé et soucieux de vous servir à partir de Kinshasa. Pour tout contact, il suffit de nous contacter au numéro qui défile au bas de vos écrans. Exigez la qualité, exigez le bon travail, exigez tout ce qui est bon. Contactez Congo Millennium. Chez nous, le professionnalisme et l'excellence, c'est notre devise. Fidèle téléspectateur de Congo Millennium, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Star Millennium. Star Millennium, votre émission socio-culturelle, la seule et l'unique émission qui vous donne toutes les nouvelles de Kinshasa et surtout les nouvelles de vos stars préférées. Le Star Millennium est préféré qui est bêta moi tour. Nangambu pe abino ndeko kabose balobi mbwa kanda veut dire bêta moi tour na mikili ya kikine to yebi pété kabose ayena nini. Aïna masolo nini tozumi tuna tozoye bateka bosse peta zo ya Kinshasa on dirait pe kaka divagation po aya wakuti pe biloko ezalaki se ezalaki biloko ebimaki pe se bimaki mais boyo kaka bosse to robeta masolo et oilekaki to robeta moi muke parcours na ye moi muke to ko briefer si manongo to roye ba kabose ta betaki moi mupanza yaki nini akendaki ko bongisa pe Kinshasa ngo ya yepi lisusu mama na divagation et nini ya eliba na kin Nina Elibana Mikili, Torio Kango, on dirait qu'il y a Star Millennium, mais il y a des mouvements, il y a des petits déplacements. C'est juste parce que Tokouti est en pleine répétition, on l'a surpris. Mais Torokene Moulaï, bonjour Kaboussé. Bon déranger, Ok, merci. Tozawana, Tozo Kinema Moulaï, comprenez un peu, c'est l'ambiance qui règne dans la répétition. Il est un peu embrayé, il y a des gens qui entrent. Tout le monde est censé d'entrer, tout le monde est flatté de voir ce qui Kabossé, Kabossé Ayenanine et tout ça. Bonjour Kabossé. Bonjour, bonjour mon frère. Oui, tout c'est pendant la répétition, bien qu'il y a toujours des rangements. Bazoya, Netika, Rabanini, Kabossé, Motoka, Koye, Nangotonini. Non, Zesika na Bosaga, na travail na Awa. Il y a un moni que na linga kosala pe mission pour moni artiste il faut ozala na base na yo donc bato bayebelinga yawa yango zomona lokwa lelo ezalaka juste osala la répétition sèche okutinga pe en plein boulot donc yango zomona moi divagation mokezali moi kanda tokuti lelo heureusement tokuti na chaîne intepo ngoza la mama na mbuyema tongaki to panzana mbwa kanda utaki mupanzi oyeki ne yebisa biso ba nouvelle lino memeli biso na Kinshasa. Non, nouvelle pena zali nazalaki libanda ya mboka 6 mois d'absence na Paris. Nagenaki juste pour na ko banda studio na niveau ya Paris et puis voilà nazwa kitana ngai lokola na komi na moment oyo esengaka pena kosala siko cerveau moteur ya album otobengi générique ndango esala eke nazonga siko Kinshasa pona ya kosala générique parce que générique nasala ngona groupe alors na kosala générique libanda ya mboka te pona ko perdre équilibre ya vitesse ndenge tozokendele ndango moni nazongi siko ana mabele pour expiration pour moni Kinshasa ezali source d'expiration dans mon inaye et lelo seconde mutozo banda pena sikoyo ba ide ndenge zalaka kaka cri oyo gozalela awa guitare gozalela awa lelo nde siko to sala rango siko Kabose mbwa kana zongi na Kinshasa akuti Kinshasa ngo ndenge ni po balobi mote peli na Kinshasa neti koloka te moto ko pelande papa moto neti ndenge ni parce que na monde la musique nde to sala musique to loba ngana loba ngo tout le temps que vive la musique congolaise et Dédé likolo yo oza likolo na biso ekoite ok yango nde soki ekwei ande tanto moto ekopela on a l'impression que Kabose nyoso akuti na Kinshasa ezo bangisa nango ete nakuti nini yo moni ne lokote yo parfois yo apprendre ngana yo lobana Obi que Kabose jusque-là, comment peut ça tous ces bons ces raisons pour tous ces bons tous ala qui naie l'année passée abeta qui tourne à Kinshasa ayibisinga depuis naie bana nga batu na Kinshasa wana Kabose wana mama na teti na yibite ki teti ngo Kabose kaka pa fana na général des fois auto palia mesa mo na nkoi
Non, le bien, au bien. Le bien, au bien qui est au moninga na CV. Déjà, na vandana général Defao. Général Defao, oyo atika ba empreinte style lelo etikala. Général Defao. Kozala naye panda bambule belé na zwa nini. Et au lebis qu'on a lié mesa moko na nkoi. De ce qui n'a déjà moi en koi. Il y a un peu privilège à robot et à so yomoni. Mais il ne faut apprendre ngai ce qui yo ebisinga geno ka bosse tango ye awo est-ce que monaki mutu moko eleganaki awo est-ce que oyoka ki mutu wande skoto solo. Mais ka bosse Congo Millennium pesa la kanango média moko ya vérité et na Kinshasa bana kini boyebi chez nous c'est sans polémique mais c'est la vérité qui prime. Ka bosse na Kinshasa tomoni original toyoki original et tomoni bato baso bina original na Kinshasa toyoki babini ya bamboa il paraît na nenga bapiki mais na Kinshasa pour ne pas tout citer il paraît les sous-vieux jaloux nyos wana ka bosse biso toyoki parce que tu informé pour ça qui no ati nyos wana sur le bilonini boende foloba. OK boende faut expliquer nga pour na comprendre faut na comprendre déjà ka bosse za déjà ye mon côté au monite que musique space eza ya munene donc mutu na mutu azana droit ya prouver de quoi qu'il est capable. Vous comprenez? Donc dis-moi que le gars le même na piso na comprendre. Donc na ye awa avant que tu na longo na ndengi na lagi na poto déjà na yebi que ngaka bosse na la nga mokote ba collègue na nga pe bazali et puis ba collègue on a pe baza ba équipe mikete eza malte ke basa la misala ya bien o ekondi mama donc ngaka bosse déjà n'encourageaka bato basala ka boulot bien il y a divagation té donc ngana rolo babwe bref coup de chapeau na bato nyonso to na artiste musicien nyonso to oyo vraiment bazo bosser na sentir pena message nanga on a lobaki et commis pour na lobaki na musique qui pas de divagation on peut ça qui devoir même à résoudre ah oui pour na le professeur de l'école ah oui pour na lobaki pour moni période moboye divagation kotaki montre ozomona ke na bato mosusu pa bi yaza danger aosa so boula bien te aosa la boula divagation mais lokola na bandaki kolobela na ko relobela tout le temps que no photo ça la musique mais na divagation te siko mutu tout conscience zongi et voilà coup de chapeau na comprendre que j'ai comme oui que ça tout ça une école tongo to bengo bidel général netika ka yozongi si mutu nyos na leni même mutu abuda ki dede a obanga ku budeyo na lobi oyebi ke tant on peut si devoir ya biloko ya boma oto benga pa na biso les choses de boma tant on te ko check Kinshasa o lisusu na mbrusu oyebi ke pesa ki devoir poto lobaki divagation te sko mutu na mutu place na ki ya milengeli alobi nokoyo linia romo kende ezangambo esi alobi ke totika divagation yango moni boulot eke bien donc bravo bandeko en tout cas ça na onka kabosi oboyebaka kabosi oboyebi et puis kabosi oboyebaka mikolekoya donc comprenez on ne peut parler que quand on a quelque chose à dire on ne peut expliquer que quand on a un savoir à transmettre kabosi la mbwa yakanda kasi kabosi avant de progresser muke to toucher masulezoya ibisa bom bisuma muke bandeko balanda Congo Millennium basulanda yo kabosi na parcours musical na yo yebisa biso ba bon moment ni marka yo kolongwa ute siko zala kolikana yo na Big Star chez de la forêt tilelo apisiko vandisi penda kuna yo esike tipe panique na Kinshasa quels sont les bons moments où marka kabosi en tout cas na parcours no soto na tangi na zap na ba bon souvenir et ba bon moment omoni lelo kabosi na point liboso soki na bandi na Big Star na sala 10 ans pas général de Fao na 10 ans on a bien que ba calvaire ezala mais lelo kabosi naebi Afrique tout entier na koloba moitié pen Afrique naebi yango grâce à Big Star et puis to passa ba bon moment à l'époque lelo yo na koloba ke note na zu groupe na kenango Abidjan oui son na leki na télévision ya ba ivoirien son na se présenter kaka ba loba bazungi muto yo artiste yo période moko boba beta ko tel Ivoire oui période mo ba ina boake oui toyebi référence c'est parce que na travaillé bien et en plus ya ba bon moment ce qui toye n'anti-choc. Les longs à bosser na quota espace Schengen pour na grand-père. Parce que na Big Star, tu as qui ming États-Unis, Londres, Suisse.
À l'époque, Suisse a côté na Schengen. Oui. Mais Londres a tigala ranenga zaona. Mais siko grâce à grand-père Bozi on a passé ne babou moment le na espace Schengen na kotango parce que ya simba na loboka me mainga na sala enregistrement ya studio pe ba production na beta ba Bataclan. Oui. Pour na grand-père Bozi on. Et na yeko ya na maison mère, rien à dire. Bon moment kitoko pour na na beta double zénith. OK. Et là on a nos rêves, et là on a nos boulets. Ah, misala on a zanango façon na zanango un jour na kocha makolo nanga o mibale double zénith et sika sala ranesika ma panique bato baloba trop pour na kabose misusu basali netika ba bude me kabose ngo pe ndenge ni na ekara lelo maison mère ndenge ni ako convaincre Kinshasa boy. Mais kasi ezola que ça déjà que non artiste a bourré le talent et ezola que ça artiste a divagation te au monde que non partout aux oleka et empreinte ali ba ba genote ya na vitesse faut chemba la moko ali aligné na ligne d'attaque. OK. Mbala moko désolé que non artiste na CV ana façon moko boy yango monique non et pesa to beta ba double zénith. Bravo na yebiki ba fanatique à maison mère bazolandanga eze sengwa trop talaka grâce à maison mère ka bossé matambe na Zénith et puis parcours ba bon moment kitoko ezala et lelo tozolo ba boye ka bossé na groupe nae ka bossé en solo et voici l'artiste Yeyo, a repélara sans mon bonda. Oui, que Kabosé jusque-là, c'est un constat que moi j'ai fait, mais au moins le téléspectateur de Congo Millennium l'ont aussi fait. Balobi Kabosé est trop reconnaissant, et Kabosé netikaka kimaganaye, netikoloba, l'oroboye ko finga kozonga juste parce que Kabosé bangaranaye bateye mon pandi na tonga to Kabosé sakaka ndenge naye stratégie oye adopta. Mais d'abord on les a armes faibles. Pour nangai. D'abord on les a armes faibles. Koboya, polémique. On dit polémique non ça là. Non ça la vraie polémique dans le sens ni. Ndé nano lobake non. Boti kobeta musique à divagation. Ils ont comme la moto na matoi. Polémique à kitoko ngwana moto ake abosé dire. Mbala moko a salu du bien. Donc ngana ko yate na Congo Millennium nengo o pesenga microbe nano boya kaka bato biboya là. Voilà. Pour ce que boya boya. Ba internet balanda biso na minute oti. Ba internet balanda biso. Chaque internet azana branche na ye oyo ye asutenaka. Tango zolo ba mabe mbala moko soka lingaka yo CD na ko somba ngote au père de loko moko. Yango zo mona biso papa na ngana musique a Congo loko tozo comprendre te yangwana. Donc biso awe comme que non pose à la danger fo finga. Il faut boya. Asiko yo pose à force. Congo Millennium pose force ou un micro na yo ndeni côté wana et pesa ngene ni ne sikonga tana ko palola alors que tout na somo tuna paloli wana za arme ya ba faible voilà en tout cas balobi ma finga arme ya ba faible netikaka osusali ndeto bosana na yo JDK azalaka mutu na yo Yves azalaka mutu na yo depuis ya baina oyeno kaka na media ofingi opaloli pour bato basala ndeti baboya ye balinga yo nzoka nduki ya baye bazanga na bango makasi mbwakanda avant bete les sula sika yebisa bisona nukabose si o meseni sa Kinshasa na ba rythme moko boye oyaki muta sukate oyaki muta liboso te mokuta ki batuana opesa ki bango elengi moko Kinshasa na mbusu babini biloko boma est-ce que lelo pe kabose Kinshasa mikilo ezolanda yo bakobina lisusu ndenge babina ki liboso. Au moins biso ta bato tindika car ngana tindika car ezanga moteur ezanga batterie ezanga clé siko nazo ka des petits ba tindika nga na idéologie ya Stromae oui bien artiste moboya toko maestro au moins que yé azoka idéologie ya voici ça moteur mais avant biso to mi PC la ka ouais voilà donc idéologie na otindika car ezanga moteur toye vatisa monter toye na niaou toye na muselekete toye na bloga boma toye na Kinshasa na mbrusu kalate voici l'artiste donc l'artiste est l'unique à son genre na ralo a prouvé te nde nazali nga kabose nde naza awa sikoyo toya kiboye ozomona ngote ke tozo matamoke mokebo mapanti ko musala etike likolo skota to koma na sommet et koma ga mususu biso to boyaki na biso to banda na sommet to banda na likolo po to bando ya boyi po ebele suka ngo yoko te keba misala ya bongo keba babulo bongo keba babulo ndengwana ke bandaki déjà
siko comment peut ça neti boy elle a bien dit et au somo na mutaluki camouflage te na bongo na mutema siko biso to linga nengo na ti moneti nga boy na banda na mulo malembe ba surprise za ebele au moni za awa biso ba moto koti na jeu déjà na makambo ya ba boulot et puis na ba générique mais nazo ke pengile ka générique za album te po ebele be ba komi ko bata mape ceux qui n'égarent la générique kasi yona zolo bat divagation pe ko kanga pe na sens nini album papa eza générique te musique ya générique te parce que soko beti générique bato ba zolo pe na barumba so beti pe rumba ba zolo pe na ambiance mais dit sala kaka symbiose no surtout wana ya album et pesa bien et cartonné totika ko batama et puis na moni tomi ko négliger ba œuvre mosusu pour ce que démarquer na générique hein au comme ce qu'on négliger ba plan mosusu rumba nzoka la rumba c'est notre culture parce que pour na grand boule grand prêtre Tchacho Dembe la mère de Lyon zola ndanga na Lyon danger nenga za nengwana na ndimite ge no so akoti boîte mbala moka bandika ko pimbo ko sotete fa banda déjà que bien costume cravate na mère déjà senga fo moi genre déjà na cadre banda na no bongo donc en fait bato ba ko sepela veut dire boza décider po biso nyo surtout ezaka na calcul et puis netinga ka bosse na tala place sanza et bimeli ouais ndimba mona bimisa album. Parce que kabo c'est assurance on est makasi yo mesini si bana kini on bi kabo c'est pene sa banga raté kabo ça comment signer ne bi signer la kaka po bi ke ba Congo bandundu kasai simana ye aza sir na ba moto na ye yango comment ça la boya ko boya andi mo ko ndima assurance wana makasi nyoso yo mone bini si batu ondimi yango mais au moins rassurer batu ke ba ko bina kaka po kasai ba Congo bandundu ba mana yo topo quelque part si beb c'est que vas-y c'est cool non au moni ya lokola joueur bobeta te que simba ki sotia bien ondeni donc musala foza na ça foza la vocation foza la nature donc normalement assurance ezana no yomoko il faut la même chose ça la musala no bo il faut la na détermination il faut la déterminer na musala na yo pour simba mais ça n'a pas doute et simba te so le big note ndenge na okena boulot na journalisme boy un jour na okomaka na ba niveau ba vie na biso ba lukunku na koma niveau ba vie manda cheboa yango wana neti ba ser na biso ba mamilela oui okoma parce que ça déterminé mais ngai ce qu'on a bon ça la sco boulot na studio bona lo bageno album na ngona c'est aussi simba te ata moko na trop il faut na lo bageno te en tout cas plan ego décortiquer mboka et puis GP ego fongama et puis ressentir que note artiste a bossé voilà. Merci beaucoup bandeko banda Congo Millennium toso kine malembe e nasuka émission na biso bobo misano to misana kusala na batu ya mbongo lokola ba Levier Willy Mayo motema ya mama Léa Levier Willy Mayo toko lobato ko ganga 500 euros bebsek biso na valeur ya 500 francs pour na yo et ça reste à savoir ce que comité roloba to rebelela ce que comité to rozonga to roloba ke komagite po Kinshasa na mbosu ndenge si ba loba ki po ambo akanda kasi yebisa biso tozozela eloko asikezo ya eza nini mpe nini ya makaso eko bouger biso na kati ya bord wana ezo ya album eza voici l'artiste maboko ya makaku tozana ba titre lokola ba elaka tina bolingo eza nyongo eza bon pour eza nyongo keba ekoki koboma moto ba internaute si bayambaki elaka wana eza po elaka ndenge couleur album egozalela déjà zana ezobeta ba rotation na net na kina to bandi promoter parce que toi qui trop chargé dans ma production toi qui nango excuse donc bon za banzembo lokola ba petit poussin lokola bandeke luka lokola bangando ngando akima mvula ne bale na tina ngando akima mvula ne bale na tina akima na yeba température naturelle akima na ngaga Miranda zela na yemba loba si loba vas-y déchaîne-toi kimisi mélodie déchaîne-toi donc ba oza titre lokola bangando buleke ngando zo kima mvula na tina po akima ba érosion parfois Miranda yokwela ya dai yango akenda na ye yango akenda na ye ne balemboka na ye suite na mokala te
obi que jusque là kabo ça zo pesa biso kaka ba devoir yembi muselekete yembi nia ou jusque là balobi système à devoir à domicile bien que ça semble moins difficile to zo yebate bato baso bango yemba nkoba po bato balobo te nkoba tambula malembe yangwana pe yo mono zo bimate et ça reste à savoir. En tout cas l'artiste que vous nous avez demandé il est là kabose mboyakana ndenge bosengaki et les bonnes choses ne durent jamais to komo kende pembeni ya suka mpenza émission na biso kasi poto kabwana mwa mbotelo sako mwa salame mwa pendenge zalaka ba meilleur ve na bandeko nyonso bazalaka ba bureau ya mbo akanda o bazula ndo na Kinshasa pe Europe na Amérique. Sans plus tarder na pesi ba ve na ngai na staff na ngai à Paris. Michael Lovalova roi d'esprit, Nicolas Gomi roi d'esprit. Na pesi Jessica Tilanda responsable à Bajetem et pourquoi pas Caliboy Igela Coiffe et Côte coaching Elembate Yoyebi et René Labé et na Belgique na pesa mbote bongo ya Gaillard et pas ya ML full option Mbikila na pesa mbote belé na pesi Pichumbo tour de contrôle papa gentil bave na yo bave et pas ya Pierre Ngombo ya Ligbano et Francine Ngembe. Donc sans oublier na opesa bambote pa ya Espoir Mpova ba salutation na yo aigle na pesa mbote belé Jean Koketana na colonne ba ve na yo ngwana na Luanda na pesi mbote pa ya Colivila le monument vivant Baudelaire Kouyena les grands samaritains l'ingénieur ba salutation Gilles Makaya Hervé Katangala et ba lobi kala mingité toko koya mabele comme dab ndenge ezalaka kaka et mpona kosukisa na kopesa mbote sikoyo ya Gaillard na bana Paris nyonso tu ya Lola Delcos Mokoko ba salutation et puis na pesa su mbote et pas Hermen Kaba Christian Kimbukusu festival de la musique bino nyonso tu ba Lixen Mosengi Bambote belé Sevirols Yannick Zenith le Nibidens Delve Pro bah, salutations Bambote belé encore une fois merci beaucoup. Ok, merci. Et toujours la série des salutations continue au Pessicato comme on a levé Désiré Kiangebeni Moté Maman Beya la ministre Maman Akanga Masolo Motelo Sako na les boss de l'air boss levé Ricky Dibenzi Moté Maman Maman jolie. Botelo Sako na yo pe bino na Soubalandia Congo Millennium. C'était votre humble serviteur Belo Belkam, le défenseur de tous les animateurs et to Sungaki bino ndenge bosengaki. Il fallait to betanzo to la kabose est là, lobe sengila keloba. Ça reste à savoir, nous vous promettons ce qu'album est bimi to kozonga to robete les sunzoto exclusivité bokoyo ka titre moko et boko sepela. Kasi mbote to kabwana Mbotelo Sako celui qu'on appelle Balbine la mignonne, Balbine la poupette, la fille millénium. Nandila micro, c'était votre humble serviteur Belo Belkam. Derrière la caméra, c'est toujours et encore l'ingénieur Olivier Duvididi. Pour nous, en tout cas, tout ce qui voilà, tout à la prochaine épisode.